Belena non yateza mabelana. Leta zawa. Attends leta na sommet mais Azali to yebi mais il y a l'autorité locale monsieur. Alors, dans le Bangom. Alors, ça, quand tu es Bangom, il y a Nani. Batata, ba mama bandeko, problème ya province à Congo Central c'est grave. Puisque depuis avant-hier, tout le monde qui Bangom, ba uti na wacha, ba yeli, na nzela zamba luzumu, ba kinzolani, ba zamba, ba zonu kwa yela tibe ko koma na ngufu, na secteur ya ngufu. Oba kena kimayala. Ezala ki 104 ngombe. Bon, batu ba compagnie ngo ba soda bazaki na manduki GP 0162 AK 89 37 42 10 93 73. Mutashine hors de mission yo azali gérer Titi Romain. A signé le 6 avril 2023. Vous voyez que date le 6 avril, les acquis fériés. Nana Congo Sala Moutaza férié. Il y a signé hors de mission. Il y a frais de route, il y a pesi na bateau, na basoda wana, na manduki, na basoda, na bangombe, na kati ya province ya Congo Central. Mais vous voyez que Congo balela kana bilanga. Lupangu te. Et muta signé contrat wa pasteur wana Cosmos. Mutu pe azoteka mabele na famille ki beshi ezali mwanga wilunga kaka ye poko. Alors mabele wana ye 100 hectares pour 20 ans et ateka on a $3000 et ba ko bakisa susu ba 200 hectares et processus ba ye ko zandenge wana. Eza normal te makambo ya bako ya maindombe et comme il biso na plateau bateke awa na Congo Central. C'est grave. Donc administrateur du territoire na bato tozana ba document oyo ba yenango. Eza ya normalité ça ba faux document. Il faut bazonga balongola bango biso atwalela kana bilanga. Et ba Congo bavanda kana kimia, bavanda kana na bitumba te, na manduki te. Donc il faut bato wana passer wana azong sa bato na ye. Bon toye na madimba wa oyoka kike bangombe utaki na washa eyaki kokoma 1104 ngombe batu bayaki na makolo na basoda eza pasi batu wana bayenda ba faux document signé ministère de l'intérieur non ezali signé na administrative financière ya la police nationale eza ministère de l'intérieur te alors ba yawa et puis famille wana eza famille moko oyo ezaka na 3 lignes. Mais bato moko bakende ko monnaie mboka wana na 100 hectares bateka ngo na $3000. Eza mawa pe ba yokana ki ba ko bakisa bango mabele. Donc problème awa eza ba faux document mais kana bazwaka faux banda na agronome ya territoire après administrateur du territoire a signé après qui et pas à procureur azana ko estimer notariat awa na territoire madimba. Donc c'est grave ezo le cas bangombe wana bazo lia bilanga batu ezana lopango te basopi yango bayeli nzela zamba basali balobi 10 jours na nzela na kata zamba bato wana baza sérieux te ekambo ya mademba ezali grave donc ils ont concerné biso nyonso toujours que informer ba continuous merci ouais dédié tata yeba mama mu Congo Central excusez munongo ni muringala mudiambo mama momo kama bako kaka kama bantu bako mama wabwiri ku Congo Central mama talutu ko bandundu kwa mutu iluza shirivo ngombi jikoteri koko mu mala bayisela madocument matuni mawo masadi ba ku région militaire ku région nationale d'intervention d'état-major département administratif et financier lutala kaka ministère de l'intérieur ko région d'Isari bona bantu bana bayishiri mu malu mfina masoda neteba kumni kungufu destination kimayala bone kimba sumbi di ntoto una kumuntu moska kama $3000 100 hectares mu 20 ans mvula makumori ili adiri tarutela mamungolo menina tuvumbuka musavo betwa ko tutela mabala bantu bakati ke passer dina donc danger di ngolo dinina muntoto madimba mu secteur
ngeba kuna gata dikima yala buna nkiriba kirimiaho GP benimiaho GP 0162 AK 89 23 42 10 75 97. Il a dit na tu keba mama keri kunu bandunu ba firima kusabetu unkinu tuna imana nzuru kulutela infiltration ngoli ni ku Congo Central infiltration ngolo yina idio du lombere ba Congo to kala mundu mose mukusase be nemi bo batakwisi ngombe mukukosela bantu mukusoza ngindo kumaluto kwa muti bono je mo frère merci beaucoup un de Dieu. Excellence monsieur le gouverneur du province du Congo Central. Yo oza numéro 1 ya province. Infiltration eza makasi. Oye kwe na kibambi lobi oyo. Bande kuna biso o ba ya ba koti na bamboka kusoma makala biloko ebele toza na infiltration. Mutu wana abali mwasha mu Congo. Avadi wana après lobi mwasha na zemi abeti ye abomi ye. Akufi kuna na kibambi. Na bato bazo ya. Bavani na bamboka abomi ye lobi na kibambi akufi azana morke oyo ya Dr Matusila kuna na kibambi yango tozoloba kobala bobala bibale late tala bakamozo kwe boya mabati biyambela te siko ya bomi na zembi siwa koko bo mabati na zembi mwana zo ibisa bino makabo kwe na kibambi lobi oyo babenga kinga na 20h ye akibi bakangi ye ngana keniki na mboko na ngana ke kuta batu wana na ndako na tonga ya 3 porte bata mboko bapesa bango bavanda kuna basi na kene ko chasser bango na ba njete mikusi bazotama nango alors biso to linga kesengo mais mawa to linga kango te donc likambo ezali ya infiltration makasi batu bazoteka mabele pe bazaba ya droit te baza batu bayaki awa nos frères angolais bakoma pendant 5 siècles ko na ngeba bavandi kuna bakomi siko bayandura koteka mabele mukongo oyo bukola mabele ateka mabele te donc problème toza nango ya makasi yango oyo oyo kweli biso c'est grave e bakomi koboma e babomi moi sasa na zemi moi chakufi abeti abomi ye alors boyeba likambo nazoloba ya makasi tuzibula meso mpangi mamata kwiso bwiriri mangolo kuniki bambi bawondede nkento kasikwela kuna merci ouais de Dieu.